Bienvenue Bandeko, la chaîne Nabiso. Anglais facile to pay, lingala to English. Le lot là, this versus that. This versus that. Différence entre this et puis that. Alors, on commence avec this. This. Ou bien on va this. This n'est pas pour un moment tu peux dire this. Mais t'es un H. This. Ok. What is this? What is this? This na lingala yangwana oyo. Ou bien en français kozala ceci ou bien ça. So, on dit this is used for something near you or close to you. Na lingala, this ba utiliza ngo pona eloko ou bien objet o eza pembeni na yo. O eza pembeni na yo. So eza musika te o eza pembeni na yo ou bien osimbi yango. Donc this yangwana oyo. Example, this is my phone. Nasimbi yango na loboko na koloba this is my phone. 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 Moni eza pembeni nanga na simbi eza pembeni nanga tout comme gros ça peut-être eza na table liboso nanga na koloba this is my phone. Oyo eza téléphone nangai. This is my book. This is my book. Oyo eza livre nangai. This is good. Admettons bana olie lo moko. Ozolia okoloba this is good. This is good. Oyo eza kitoko. Oyo eza kitoko. Alors, vous pouvez un commentaire, phrase le binini. This is my resume. This is my resume. This is my resume. Alors, what is that? What is that? That, yangwana na lingala. Wana, topi na français, cela. So, balobi, that is used for something far from you. That is used for something far from you. That, ba utilizera ngo pona eloko ou bien objet o eza musika na yo. Far, musika na yo. Example, that is your car. That is your car. Wana eza voiture na yo. Par exemple, otelemi na fenêtre na camarade na yo, bien otelemi na balcon na camarade na yo, bozo sola. Mutuka na ye eza na parking, oloba na ye wana mutuka na yo. Bien wana mutuka na yo. That is your car. Ou bien la dernière question va is that your car? Is that your car? That is your car. Parce que ça musika oloba this is your car te. Oloba on se par exemple oza pembeni boza libana boza liboso mutuka. Aussi this is your car. Mais l'ora boza na balcon boza musika oloba that is your car. Wana eza voiture na yo. Oloba neteke o eza voiture na yo parce que eza musika. Oloba wana eza voiture na yo. That is a big house. That is a big house. Wana eza ndaku ya munene. Admettons sokumba na quartier na musika o munene ndaku moko munene. Oloba this is a big house there. Parce que eza liboso na ndaku ngote. Biuza pembeni na ndaku ngote eza musika oloba that is a big house. That is a big house.
wana eza ndako ya munene. Tout comme pe bomoni avant tolobelaki this is good, okoloba pe that is good. Wana eza kitoko. That is good. Wana eza kitoko. Par exemple, vous avez la maison d'habillement, vous avez par exemple à quelques distances na moninga na yo asimbi bilamba mibale azotuna apona nini eza kitoko koloba that is good. So like pemeno simbi oba this is good, yum to simbi oba this is good, mais so roza musika vous avez moins distance oba that is good. That one is good. That is good. Wana eza kitoko. Alors, boy bisanga la commentaire, phrase ou l'accent sur le bi, that is your classmate. That is your classmate. That is your classmate. Et le binini na lingala topé en français. Alors, remember, easy rule. Rule moro est facile à se rappeler dans ça. This, near. That, far. Near, na lingala eza pembeni. Tope près. That, far, ou bien na ba francophone ba far. Far, yangwana musika na lingala, topé loin. Alors, et à chaque fois, l'autre eza musika na yo, c'est rappelé aux ala that. Ce qui est pembeni na yo, topé near, ou utiliser this. Alors, merci na ndenge bo la épisode de l'eau, ça a été beau aimer, beau s'abonner à la chaîne YouTube et puis TikTok na biso anglais facile topé lingala to English. Soki omoni biso lelo mbali boso wana besoin yekola anglais zonga à partir épisode 1 ti okoma awa omona que vous êtes capable ya ko mener conversation facile na anglais. Bon partager pe na bandeko ekoki sunga bango. See you à la prochaine. Bye.